Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à maison mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Bonjour, bandeko langa, ngandeko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or, ayeli bino lelo recette na ya soso na mbika. Donc liboke ya soso. Donc Mama Bijou d'or kande na bandaka ngana za Mama Bijou d'or. Na tiaka ba information, na beta ba masolo, na laksaka ba recette, na sala ba publicité. Mama Bijou d'or sala vraiment ba makambo ebele. Na mutu nyonso to akutala na video na nga pona mbala ya liboso soki osabona na chaîne ya Mama Bijou te, s'abonner na chaîne ya Mama Bijou Bidor TV masolo ya sika ozala jamais d'ici. Mama Bijou alambaka. Donc s'abonner massivement na chaîne na nga, partager ba vidéo na nga, commenter kana se ba vidéo, aimer ba recette na nga, aimer ba émission na nga, ezaka ba 1+ au Mama Bijou zozela pona bino. Donc Mama Bijou na relaxa bino d'abord ndenge nini na mixer ba épices na nga na otia likolo ya soso. Na sina kati soso na sala vidéo mo na lakisa bino ndenge nini bakataka soso. Et puis Mama Bijou do na insistera toujours na lobi kolamba ezala kaka moko te épices ezala kaka moko te oyo kangama na yango mwasi o alambara bien. Alamba na épices nyonso to ya kutali nango. Donc ezala raté que obligé, il faut non. Ba mama ya kala babanda ko lamba mo asali liboke na ekata msuna mama ya pamba ebongi. Alambi biloko na yateka mungwa mama ya pamba batu balie. Donc c'est ça. Kolamba ezala nango ba sorte belé mutu amtazana ndenge na alamba ka mutu amtazana épices na oye alingaka. Donc ezala raté que il faut. Biloko nga nazolamba lelo recette nazo lakisa bino eza na ba épices oyo nga na sepeli na tia pona lelo yango nazo lakisa bino. Mama Bijou nazwi soso langa na lakisa bino na sukola ki bien na kati ye na sukoli ye bien ndenge ka na kataka na kati soso kitoko nazwi mwa ya moto na tie na sopi na après na kozwa soso langa na tie na nzungu. Mama Bijou nazwi soso langa na fungoli moto. D'abord ka soso pamba na mai. Mama Bijou na kozwa mondambo mungwa. Nazwi mondambo mungwa na liboko. Polo kona otia épices eza na mungwa do na tia nga ka mondambo. Comme peut ko linga na mungwa to koki na ko tia te c'est pas vraiment obligé. Donc c'est ça. Na tia mungwa nga na bakisi mo épices oyo ezala la mo mungwa makasi na bakisi ya mondambo. Na te épices na nga ya végéta makati. Mama Bijou siko na lakisa bino ba épices nini oyo ngai na mixer yango. Na ko lakisa bino yango nyonso. Mama Bijou nazwi tomate pelé nazwi tomate na nga oyo mibale. Na sukoli na kati na tie na mixer. Ce qui pose à l'angote coco ça il a la tomate oyo donc ils a l'ango obligé te oponi entre les deux. Ce que ça les oyo otiki wana. Ce qui peut lingo ça la oyo donc yo kaka. Azui des tomates dans la tie.
natie matungulu na nga moko parce que ça n'a aucun soso moko pe soso mukie nazui ai na nga ya mbuma na préféré na sepeli la tia mondambo tangawisi parce que na tie pimate na kotia pimate nazui mondambo na nga ya tangawisi na longoli ba poso na kotisi na kati ya mixer na mixer ensemble eloko na tiki ndambu te ezali ndembi na sombaki ndembi na nga kaka nde bakangaka wana liboke moko nazui ndembi na ngai na sukolie na kati ye na tie na kati ya mixage biloko na nga o na mixe yangoyo biloko na nga na mixe yangoyo naza kotia ye na kati ya nzungu natie soso na nga mwa mai ebele parce que na ozala na besoin ezala na mwa supu mpona natia mbika mama bijou nazosangisa sikoyo ba épice oyo na mixe likolo ya soso na ngai okay. Mama bijou alobi ke mwasi mwa kolamba il faut koyeba kolamba yango mpe eza ba point pour la mwasi quoi donc c'est ça. On a dit que nous allons s'abonner massivement à la chaîne avant décembre ici là tout comme on a abonné mon belé donc et ça la maman joue bien parce que on a ça là pour avoir un plus ils ont aidé ma famille ma solo na zobeta ils ont fait ça conseil ils ont na papa moko komelinga il fallait na kanga kutu kombo na ye le maman bijou ozo ba ma solo na yo ils ont vraiment ils ont fait ça ba motivation quoi surtout na beta qui a complexe quoi cause on a complexe. Donc c'est ça. Dans la sabino biloko na ngande nini eza kotoka. Après maman bijou na continuer vidéo nanga comme d'habitude ti ekobela na ndenge na okangela bino liboke nanga ya mbika soso ya mbika ya liboke. Maman bijou do ndenge ka na lobaka il faut ko pesa merci na ba o bazo soutenir donc il faut pas que za ka na za la ingrate quoi. Na zo pesa merci na papa la biso vital penza na kin quoi ya banda na nga banda na ibandeli ti sikoyo a tika nga ta soutenir nga parce que partage ba vidéo na nga na zo pesa lisusu vraiment mote makasi parce que noki na koya ko gosela ti vidéo ekosila na papa la biso makuma vinga donc 007 quoi na kati ya Francfort donc papa la biso makuma vinga soutenanga donc banda na zaki na abonné ceux qui disent, ceux qui veulent. Donc, je suis toujours avec lui. Donc, papa Makuma Vinga na Francfort 007. Où mais là vraiment. Donc, maman bijou a payé sur ma fleur et belé parce que balobi ki ba moninga malamu quoi. Natango passe natango ba difficulté nazo bunda na babone mukie mais nazana ba oya nga ba soutenir nga tina lelo neti maman na biso ki jabron quoi. Maman ki jabron maman ya donc maman ya première classe. Yoka kombo première classe na kati ya Allemagne quoi donc ba tunanga ba soutenir nga ba mwana ba fatu boka boza vraiment ebele ba maman meje donc vidéo ils ont continué à suivre donc ba pesa ka merci na ba ba soutenir yo quoi na la sabino ndeni soso na nga ezotoka après na koya ko la kisabino ndenge nini ekobela. Bon biloko langa yango ezotoka mama bijou kande na lobaki ke na lakisa bino ndeni biloko langa ezotoka biloko langa yango wana donc elo na remarquer ka ke soso langa ezalaki na mafuta te na obakisa mo mafuta langa ya huile mukie likola biloko oyo balobi bayeba moninga malamu na tango ya ba problème quoi na tango ya ba problème na tango salisi fête na tango zala matanga na tango zala moi eloko moi ba soutien wana ça la bien donc soso beta mama bijou kara mama bijou pas beto kara donc c'est ça quoi mafuta huile na tamu mukie likolo ya sauce nanga et puis na lakisa bino ti sauce oyo ko dimne mai nde avant ça la liboke nanga ko kanga liboke na lakisa bino ti liboke ko bela en tout cas bo s'abonner massivement na kata chaîne mama bijou azozela po s'abonner babonner na ba koma ebele parce que to beta masolo so ozana eloko il fallait ça la moi publicité pourquoi pas parce que na yebi que publicité foutara quoi c'est publicité foutara tembe ba Coca-Cola batika oluki mama bijou bo sali publicité donc ensemble otiez-moi un plus na kati ya bijou d'or Bidor TV quoi donc c'est ça à suivre qu'il faut que tika penza mai ekauka otie mai ebele pona soso na yo elemba bien
et puis il faut que tika penzo moni que oui mai kauki mai kiti mais kitanya so tuté nde après ce que tika libo nde obanda ko tiasko solution na yo ya mbika na préparer mbika langa bakasa kwanga langa papier aluminium nanga donc itikali mkisko na la kisabino nde ni mama bijou akokanga liboke na ye nazana mwa nazana nzungu nanga na la kisabino modèle nzungu nini onga nazolambila liboke na ngai. Donc c'est ça quoi, maman fille na yo pour banda na ngana e bandelitina lelo tozala kaka maman fille na Belgique quoi. Donc vraiment merci na ba soutien na yo. Maman bijou azo l'accepte ndé nya kanga liboke na ye. OK, siko to komi na étape ya kotia ya otambika la biso na kati ya soso ototokisi. Na ebite mbika o nazana ngo dimension ni na kozwa mais na tena na kopo pour na bo comprendre bien. Mbika langa na mutaki nango na Congo ba faux shop ezebele awa na Allemagne partout na Europe tozana ba faux shop kende somba mbika na soso sala liboke ya mbika. Donc yanga na uta na bo na Congo c'est ça. Mais eza nango ka ndenge moko. Mbika langa yango yo mama bijou na zwi mbika langa na bando sopa na katikati ya soso langa o na sala ki kopo moko ya mbika. Kopo na mbika na moni kangi malamu te donc na bakisa susu mususu. Bon. En tout cas, il faut que ça la attention tant aux autres qui sa biloko na yo tellement lokola sauce na biso to kisa ki ngona ba matungulu na biloko nyonso tout donc il faut que ça la attention noki ezika parce que d'abord ce que so biloko ba matungulu donc eza na ba risque mingi yako zika donc soki biloko eziki au mona sauce akoma mwindu c'est ça abaki dazo bakisa lisusu mbika na ngai voilà. Poza ba mama ni babenganga batuna mama bijou te mbika no laksi biso quantité ya mbika te na tiaki d'abord kopo oya rotonda siko nazo bakisa eza nanu eza la moitié na tie la moitié na baloli donc ndenge nga moka na osepeleza batumi basala liboki ya mbika osali boyo te maki menga na otango na osala na maki te na osala ka bongo ya pamba donc na otia maki na kati te pona liboki na nga fama ekanga manuki ekanga ma bien. Ok, na suki si nanga kaka na kopo nanga moko ya mobimba na edemi. Donc na suki si bongo na lingi nanga ezala bongo et suki bongo. Kompo okotia deux kopo yo kaka. Nga la préférée ezala kopo moko oyo na ndambu. Donc siko mama bijou nazo lakisa bino nde nini na kokanga liboki na ngai. Oui, mama bijou na zui papier na ngai aluminium na kati yango par deux. Moko yeyo na se mususu yeyo. Et puis na zui de makasa na ngai ya kwanga na sukoli bakasa ya kwanga très bien. Na tina tandi makasa na ngai ya kwanga awa. Siko na komi kozwa. Naza na posa liboke na ngai bimaka ya mibale. Donc c'est ça. Soki eza ya ba fête kokotia ta partie moko boye okangi. Nga siko na posa liboke na ngai bimaka ya mibale quoi. Abandi kotia siko ba partie na ngai ya soso. Pembeni nazo sopa na ba mbika wana. Ok. Mbika liboke na ngai mbika yango oyo soki pe oza vraiment trop tomate te okoki pe kotia na o tomate te pona mbika na o elima pembe mais nga mama bijou na sepeli kolamba liboke na ngai mbika boye donc ce mutu zaki pembeni so liboke o esili o etolia donc vous allez jamais dessus donc mama Viviane Freshel on est ensemble maman la biso miss quoi na berkay. Maman bijou le but tous vraiment ensemble pour partager la vidéo oyo maman Yvette na berkay
naza besoin ba soutien na bino bo partager ba vidéo à maman Bijou donc ça la maman Bijou kitoko so boza ko partager ba vidéo nanga na la sabino liboke nanga ndenge ezali et puis na okanga lisusu mususu na ko la sabino ndeni na okotisa ngo na mai na nzungu nanga et puis ti liboke nanga ekobela na ko la kisabino donc c'est ça na zo sala de maboke oka bambika quoi mbika politika li ya liboke moko nazo la kisabino ndeni liboke nanga na poser biloko liboke nanga ya mbika yeyo nazui vraiment ba mbika na tiango penza likolo na tie na se na tie ba soso na kati parce que pour na mbika nanga liboke nanga ekangama kitoko donc liboke ya mama Bijou ya mbika yangoyo nazo sela bino liboke ya mbika donc liboke ya soso ya mbika donc na mutu nyonso to s'abonner na chaîne mama Bijou te s'abonner pour na rezoa ba 1+ quoi donc maman na biso Yvette na Hollande Yvette au Kunji donc maman Bijou le bibo partager ba vidéo maman langa Graciana na Quadrate maman Justine na Quadrate donc on est vraiment ensemble quoi donc maman Bijou nazo lakisa bino ndeni na okanga liboki nanga après to continuer bon maman Bijou nazo kanga liboki nanga nazui bakasa nanga ya kwanga nakangie boye ape nanga ya aluminium yeyo tellement lokola na kotia ye na kotokisa ye papier aluminium feza la ibele na kozwa papier aluminium mususu na kobatisa pona mai ekota papier aluminium mais comment on peut faire la malade on peut faire parce que lié moi pour ngana yo sokoli bakasa na yo bien sûr ça la liboke obombi bakasa na on a congélateur beaucoup de kosa ça la liboke bibisika bakasa wana utiliser yango parce que kasa liboke ana photo surtout na animal tozi yango wapi donc c'est ça na Bijou na kangi liboke na ngaki toko nazo sala susu ya mibale après nazo lakisa ndeli na kokotisa ye na mai na kokotisa ye na mai après na kotika etoki ata pendant 1 heure du temps bon na lakisa ndeli liboke na ndenge nini eko bela donc nazo kanga mususu mama Bijou pona kolamba liboke ya mbika nanga na yebi ke na kinto ba mama bazaki na système ya eloko mo beneti ezabande kozala je sais pas basaki nango ezalaka bakiti nango ezalaka neti mwa kiti kwala ba bilo mo ndenge ezaka rond sous forme ya ba biloko ozena mais o eza souple o na ko sa elango te ezaki ba biloko mo ya boye babanda ekotiango mingi na se ya nzungu po na nzungu kangate na liboke mama na biso azalaka nango donc mkono okende Congo na bosa na il faut na somba mais o eza yango te o eza mususu bon sikoyo oyo mayele mususu na lingina sala nzungu nanga oyo ezali ba nzungu ya ba spaghetti ezala nzungu ya spaghetti ba mama mingi boboko ipe kozana na ndaku nzungu nanga yeyo eza ba madusu eza madusu na kotisa maboke nanga awa na kati nzungu nanga normal yeyo na tie mwa mai nange komi awa na zwi nzungu oyo na tie donc et remplacer net eloko na oto la kisabino tant on a otia liboke nanga awa liboke vraiment touti na CT donc akozala kaka likolo donc mama Bijou nazokanga liboke mususu puis na la kisabino ndenge nini na kokotisa liboke nanga na mai mama Bijou alobi mwasi biloko ndako quoi donc à suivre nzungu nanga lokola dimension nango na kati eza mukie donc koki kokotisa maboke mibale te noki liboke nanga maboke nanga ekozala étouffé ekobela malamu te moko ozala likolo muso ozala na se na préféré kosala yango na bando sala ngo ka ba tour malembe ti maboke nanga surtout wana mibale ekobela donc mama Bijou alobi so liboke evandi boye na kati ekokosala au moins 1 heure du temps na kati ya mai ya moto ndenge boza komona wana donc soki nzungu oyo azalaki munene na kokai nanga pe kopusa boye na koti si mususu pembeni mais nzungu nanga eza
penza mukie comme kokosa na nzungu moko ya munene okotisi ba maboki na onyoso mais mama bijou na préféré kolamba moko donc c'est ça nazozela 1 heure du temps mama bijou na kofungola liboki na ngai puis na kolakisa bino résultat ndenge nini liboki oyo ekobima mais mama bijou ndenge na lobi na banosala tour tu maboki yo surtout mibale ekobela comme ça na lakisi bino donc c'est ça na se préparer na deux maboki na nga mais naza na capacité ya kolamba kaka liboki moko pona place donc nzungu onde na lakisi bino nzungu na nga yango yo donc eza ba madusu na tie liboki na nga na kati na finika liboki yango kitoko après tozeli résultat lango après donc mama bijou na lingi bino mingi bo s'abonner na chaîne la mama bijou bozala jamais de si donc ba camarade na subscribe bozali mama bijou linga bino mingi quoi donc ceux qui peut motoza na poso za la manager ya mama bijou donc pourquoi pas mama bijou na ozela ba soutien na bino donc c'est ça quoi ma jolie na Belgique maman Maggie bijou la blanche quoi na Congo il y a Derrick na Suisse Derrick Mosi quoi famille nga mosi na linga bino mingi donc ba famille nga bisaka surtout bozali na linga bino donc mama bijou linga bino mingi donc bozela suite ya liboke na biso ndeli liboke na biso ko bela suivre alobaki so liboke na nga ebeli na koya ko lakisa bino ndenge liboke na nga ebimi donc mama bijou naza vraiment trop mbika te quoi donc nga na kula la mbisa mai na pose quoi donc naza vraiment trop mbika te yango bomoni liboke lo kweza yanga moko nataki un kopo na ndambu donc so muto za na vraiment trop mbika okoki kotia na pe mbike belo kokotia deux kopo wana donc mama bijou vraiment naza trop mbika te donc c'est ça na sali vidéo oyo parce que za ba mama mingi basenga kinga mama bijou ça ela biso liboke ya soso na mbika mama Bernadette na orem quoi donc liboke na biso ya mbika yango yo olandi de mama bijou asali yango donc so ba question ezali na privé pourquoi pas na ko répondre liboke na mbika yango yo donc ngamo naza donc kwanga na ngamoko yango na chauffer nazo liango na tasse na ngate pembeni donc isa moto mena 20 pourquoi pas mena bière otimo bière na yo vigno surtout yango yo quoi donc c'est ça mama bijou na lingi bino mingi ndeko na ngamoko mama Thérèse quoi moi ça papa Richman mama bijou asali liboke ya mbika batia soso en tout cas vraiment il faut qu'on respecter vanda mingi na moto parce que mbika soki belité ça la libumu pasi donc nga vraiment liboke na sali 1 heure du temps mai silaki na bakisi lisusu mai donc il faut ko bakisa mai soko moni mai na otia kitura liboso et dumné au bakisi donc liboke na sali 1 heure du temps na moto donc sans compter ndenge na lambaki ye mais tant on a dindisi na mai na tiki penza 1 heure du temps même plus ko tika penza liboke na yo ebela makasi parce que soki ebeli bien te esalaka libumu pasi donc Fatou maman na Roxane quoi na Belgique moi ça papa Jean-Marie Mubenga quoi na peso ba mbote maman bijou lobi bo partager ba vidéo na botinda batu ba s'abonner parce que vraiment donc ba soutien na bino yango ndenga nazozela quoi nazozela ba soutien na bino bo partager ba vidéo na nga mbote lisusu na bandeko na nga nyonso et puis na ba mina nga bayo bosa te pardon donc ina ozwa 0 ngando la biso quoi musicien a Weranson donc ayemba la tembe donc musicien la biso quoi ngando donc album bona boboa ki mama bijou te quoi mais on est ensemble na bi ki mbala sima donc Bidor TV na Bidor TV quoi